tozosenga kaka ministère ya culture ena bango moko bato ya nécropole bango ndenge ka ya emi alobi bapesa biso oyo eza explication claire bango nde bagéraki yango. Oui, pourtant déjà tokenda kokunda ndeko na biso kuna boseraki ke sécurité ezali et tout ntango bango bayoki ke stati wana bayibi bakitare bayibi bango nde bato ya liboso bakokaki kotelema mpe baloba me lokola bango balobi te basali semblant lokola eloko eza te ngai lokola membre ya famille grande sœur propre ya sœur maki nayebisi bango boye tozobanda nanu kuna epa na bango na nécropole nayebisi bango babongisa deja makambo malamu oyo bakoki koyebisa biso eza biloko oyo tellement famille abimisaki mpona kohonore leki yaya mwana to koko to ndeko na bango artiste mpona kotalisa kino makazaki baoba wana po totia symbole moko ekosala ke moto nyonso to oyo akouta libanda akozala swati différence commune akozala na mboka mosusu soki aye aya kotala bakunda awa parce que même maman aza tosolaki déjà na ye makambo nyonso oyo ezoleka tobosana te aza mpe na famille oyo babengi famille ya musala oyo asalaki famille chrétien oyo azalaki lokola ayebi azalaki servant de l'éternel mpe aza na famille artistique mpe aza na famille oyo ya bana na ye abimisa na musique oyo toza awa tozomona bapapa papi meshek baza mama sophie ya gabriel aza mpe toza biso moko te na famille musicale oyo aye baza na kinshasa ndenge tozoloba boye tozopartage même douleur même likambo et bagarde bazala wana pour contrôler contrôler ça veut dire que bagarde faut pas perception explication et soit explication exacte wana ndi to recourir na ministère de la culture pour na sa justice non papa meshake oyo ezalaki kopesa moninga honneur oyo ezalaki kopesa ye valeur wana na tombe na ye bake bayibi nayebi te bayibi mpo basala nango nini eloko ezolekela ngai ezolekela nga makasi ezopesa nga na pasi nayebi te ndeko na nga oyo ezoleka na basimetière na biso nayebi te alors tant toke tokundi corps eza na osi na ntina te ndeti bato balobaka mais mutu oyo esprit oyo evandaki na corps wana nde enoraki epesaki honneur na corps wana parce que ce total corps ya maman Marie Missam oyo bande ko sala valeur nango eza ye esprit na ye oyo ezaki na kati nango alors esika bakundi yango nazonga siko yebisa ndeko alobi ke non laissez les morts enterrer les morts botika likambo na ye pourquoi tozwaka moto akufi biso bato eza na bomoi nde tokenda kokunda ye epanzani mokili mobimba ke yibi statue ya sœur Marie na ba biloko oyo ezali kopesa ye honneur na tombe na ye ministre lokola moto aza na motema mpe aza na makanisi ya malamu soki atali likambo wana motema na ye esimbama est-ce que moto moko ayebisi yo nana ayebisi yo makolo telema zonga kuna bato mpe bakanisaka ekoma coopération basuka biso siko toa bato oke toa na chemin kola telemisi tokende oloba matoi na biso toyoko te osala critique biso kaka tu dwana nzambe donc oyibika eloko ndeko na yo tango yo moyibi oza kolanda biso kene koyiba yo oza kolanda biso yeba ke oyibi eloko ndeko na yo yeba ke nona ndaku na yo soko za eloko mangi misamu te mais nzembo moko ayemba même na fresh disc no ezali o ayembela nzambe mbote bandeko balandi ya émission na biso tokundola bosolo ezali émission oyo wapi esalamaka na mboka Angola na capitale Luanda tokundola bosolo ezali émission topondaki yango elongo na papa de Ondinga wapi pona kotalisa ba œuvre ya baimboka pe ba œuvre ya œuvre artiste ko koleka ndengo na te tala sikani to salaki plateau ya malamu na Jemidor TV pona nini artiste baya ko talisaka ba makambo bango na émission oyo bato bele ba défilé basaya na nzambe ba mise chrétienne ba mise profonde donc bato bele vraiment na rapidement na sima caméra na zali na ingénieur Rigen Penge et yepe wana kaka mtazali na côté ya son azako la po makambo kende bien apasa na pesa mbote na ngai na mama Bitanzinga mama
napesi yo bambote depuis Suisse, napesi bambote na ngai na papa de Onzinga, vraiment bon séjour na Chine, na mboka Chine. Papa Kalamiti aza kozonga Suisse mais azana no na Chine. Vraiment na si ma caméra sur boza pena langage mo na ngai bo fongola po parce que napesa ba éviter na ngai bonne nuit. Bonne nuit. Bonne santé. Tabana papa meshake. Santé za bien na ngolu na bazo batela pena na grâce toza bien. Loko na moni yo c'est que toza bien. Maman. Okay. Merci, toza bien par la grâce de Dieu. Yo mo ozo mona kaka. Kula la mkeza petite mezangolu pe grâce to je pas nzambe. Alors toza bien. Voilà, mo sa nzambe. Merci. Santé ndengene. C'est vraiment papa Patrick nzamba zo batela biso. Amen. Bien dans l'ensemble. Voilà nzamba zo batela biso elongo na nzambe toza na biso kaka bien. Voilà, pour te éviter, yene mundazali mettre à temps pe à circonstances. Voilà, nazo banana mama Gabriela. Je pense que namona ki lié moko il y a eza vidéo bien playback ou bien non eza vidéo clip oui, un titre il y a Kolelate voilà pourquoi on y a Kolelate Kolelate bon et to vivre na monde mo lelo batu bazo donc balimi ko kolela ko senga boy c'est la menté et biso to ye ko bake eza tout temps to ko bando senga nzambe pesa nzambe sala bunja nzusa yana ba moment musu to senga ka glória a Deus Deus obrigado pela vida nzambe matondi pona pema bom ko pesa ka dar agradecimento a Deus. Kaka kotonda nzambe. Ya po to senga PDG belé. Voilà. To senga déjà to senga mabala, to senga mabota, to senga ba voyage et tout. Et comme na tamo boye senga to pesa nzambe matondi. Tikina olela esa nzambe kumama no kaka. Voilà. Po pesinga pema ne place ba msu ba kufi minga za na bomo. Alors yango to tsango kolela ti. Voilà. Beta pini leki nango par rapport à la moment ya enregistrement. Puis na moment ya clip betap ni oleki nango bon na moment enregistrement sur aucun na portugais pour me até tu vas passer to graver na boca angola é muito peso mas pela graça do Senhor nós conseguimos lá chegar pois vimos que primeiramente estamos a trabalhar sem patrocínio. Quer dizer, Sofia Gabriel como produtora. Locola produtrice. Sim, é peso. Exato, mas graças a Deus correu bem o videoclipe e a gravação, tudo correu bem, graças a Deus. Dizer que até aqui o Senhor ajudou. Voilà. Moi vide que vous te comme moi absence belé ezalaki par rapport à ni ba voyage ba concert ou bien ba non absence na biso ezalaki concerté parce que dans moment où toza vraiment na concentré pour na ba concerté et tozaki na voyage après to temps tozongi to kota retraite ti bomo biso to toza na retraite tellement mbela ebeti to ye pour na ko répondre à invitation mais toza vraiment na retraite tozaki na voyage tozongi toza na retraite na tobimiti voilà baimboka na kosinale bino vraiment émission oyo naza kosala yango na pasi na kosala yango ndenge nasalaka yango te eza émission mo naza kosala yango na pasi mais malembe tokokoma place oyo tovandeli boye mais par rapport à l'actualité, il faut que le groupe évolution groupe et par la grâce de Dieu, groupe est très bien. Très bien, bisonniers tout ça bien, musiciens tout va bien. L'équipe mobimba na kulbaka ba musicien parce que tu travailles dans équipe de intercession. Voilà. Intercession. Donc na ba musicien tout ça bisonniers sont bien. Voilà, n'avez pas mon sein Nzambe. Message est nini parce que déjà qu'on ça là bas clip qu'on crée dans studio donc ça la facilité. Message qu'on ça ni pas balinga bino pe o bande ko zela yango. Merci beaucoup papa Patrick. Voilà. Je pense que ndenge maman Nabiso Sofia Gabriela. Et qu'on travailler
yo moko to bino moko ezala tellement passe. Voilà. Parce que kobanda na ko graver donc enregistrer son d'abord voilà. Son d'abord na studio parce que eza titre mon côté, eza single té. Voilà. Mais eza album mobimba oyo to travailler à 10 titres. Donc obandango banda na titre ya liboso papa bino bobi makambango c'est na 10e titre. C'est na 10e titre déjà oyo eza et salamaki eza peso makasi. Voilà. Et deuxième chose ko kota na ba vidéo clip aussi to sali et tikali que quelques clips seulement ya ba quelques chansons parce que tout déjà et c'est salami donc eza vraiment kilo yango tozolo ba boina bande ko nyonso oyo balingaka biso parce que na kati ya musala oyo tozo sala ezo senga tellement bon ebele. Voilà. Bon ebele parce que phase oyo to komi nango to komi ko kende eza phase ya ko lancer oyo ezali ni album mobimba. Donc o boka album mobimba donc eza phase oyo to tikana ya kilo. Yango na bande ko nyonso tout oyo balingaka musala oyo tozo sala oyo balingaka maman Sophia Gabriel. Voilà. Donc esika nyonso oyo bakoki kozala en tout cas ba soutien na bino e kosala biso malamu mingi. Donc au boko sala pona biso comme la biso et osala vraiment malamu mingi na art au bande connaissance ba ko sala sika bazali parce que ndenge maman lobi na minute tozana producteur té productrice eza yemoko maman oyazo produit musala o mais lisungi ya bande kopé osala malamu mingi pour que et fortifier pe et sunga lisusu et sika oyo mo loko mo eluka ko luka masusu na ndenga ko boiter et ko sunga vraiment musala na nzambe. Voilà, toyoki ne parce que miso za kokene malamu mama Gabriela na be fort na ye na mukio nzambe apesi nde aza kopusa pe musala nzambe ekene mbe epekisite yo mutu pe omona ka quelque chose epekisite kopusa na peme na bango pona lokumu wa nzambe tombo parce que tout ça peut tombo lokumu wa mutu te parce que quelque chose so ebimi nde ko sala ke no ba makambo ebele salama dès que makambo ebele ane ko salama et je pense que nzambe akozwa lokumu donc nzambe akozwa lokumu papa meshako bakisi nini par rapport ke no batebele pe baolinga bayeba ke no bakozwa bakotala yango ndenge nini bakozwila yango ndenge nini pe bakotala yango wapi. Merci beaucoup mbote na bino nyonso to bolanda biso pona kozwa biso eza pena mbango te kotoka pete tozaka toujours na kati ya nzungu beta na beta kaka Sophia Gabriel na YouTube voilà omona bisika ba makoso bolingaka ba misunyo bolingaka bato balinga bakizaka bato balinga nyonso bakutango kuna mutu mutazana repa na ye voilà donc mutu mutazana repa na ye donc olingaka nyonso okuta kuna donc banzembo bien bana nzambe su bayoki vraiment na ye nandimi te ke no mutu moko aloba ke no naliaki ebukinga mino te tout le monde azala vraiment béni et gloire ensemble et vous appelez likolo ya bato nyonso preuve en est nalobaki tosala biso toza lokola bamokakatani parce que au moment tosala mosala moto atindika biso na mai aza te bato mosusu baotala amikoya ye moko amibamba na ye moko moto misusu baotindikaka bandeko na bango moto aye mawe mais naye kotala eloko esepelisanga eza bato nyonso to te esengaka mpo batindika bango kuna keta na mai so esenga yesu ye moko aye alobi ke no prend ton lit et marche voilà siko bato bandaki kotindika oyo te baotala siko batala kolo ye moko ayebisi yo telema kende siko oyo kolo abi telema kende nano aretango aza te estce moto moko ayebisi yo nano ayebisi yo makolo no etelema zonga kuna bato mpe bakanisaka ekoma coopération basuka biso siko toza bato oke toza na chemin kolo atelemisi tookende oloba matoi na biso toyoko te osala critique biso kaka to dwa na nzambe voilà yaka na YouTube beta Sophia Gabriel kobeta misamu te beta Sophia Gabriel YouTube okuta biso soki na TikTok no beti Sophia Gabriel misamu okuta susu ndenge tosololaka okuta babiloko mosusu eza kuna live eza ngolu nayebi te Emmanuel eza kuna nayebi te so nakoki oloba ndenge so bakokomante nene mais oyokangoka
nalandaki yango déjà nalandaki yango mpe totikala nde batelespectateur bameka kolanda po parce que soki nga nalobi mingi bakolobaki no ye ezalaka deya na bango. Voilà, merci beaucoup. Je pense que non nayesaki bino émission naza kosala yango na pasi eza émission moko na kosala yango nde nasalaka baémission nyonso te po parce que eza pasi na mboka na biso République démocratique du Congo. Nalobi bien émission oyo esalamaka na Angola mais nalobi bien eza pasi na mboka na biso République démocratique du Congo wapi oyo esika Sœur Marie Misamu aza na nationalité na ye asali musala na ye na mboka wana mbe aza kosala musala ya bana na nzambe nyonso ya bapays nyonso ya monde. Donc soki bosali ye mabe après liwa na ye c'est que ba nationalité nyonso wana ekoyoka pasi parce que toi na corps de Christ vraiment esali pasi na komona ete après moweyi kokufa bateli monument bateli guitare wana batebe baebisi na elembo ya guitare te aza artiste bakota micro bate signe moko boye oyo ko laksa mutu soka tala ibike azaki moyembi ne bataki ba guitare wana mibale pe bate Sœur Marie Misamu monument na ye aza ya kofukama azobondela nzambe. Moyibi ayoki pasi te ayeti na cimetière koyiba tombo. Voilà wapi tina nini yango wana nalobaki no nabenga bandeko biso pe na Angola to meka pe kosolola yango elekaki ndenge nini ezalaki ndenge nini kendenge ndenge nini po parce ngaso nalobi na loba kaka ngabi moko bokoloba kelo bino ba journaliste kaka ndenge wana bo gravisaka likambo voilà nde yango nalobaki to ke nango boye mais avant na pesa bango maloba to ke na République démocratique du Congo to sala appel comme ça moko ya membre ya famille soki bayambi biso bakopesa biso ba précision bongo tokozonga awa na plateau to meka pe ko développer totalisa nini o ezali mabe ezali wapi parce que je pense que non déjà si bayambi biso. Bonsoir maman. Bonsoir. Oza na plateau ya Gemidor TV depuis Angola to bengi à partir ya Congo ko kopesa biso kombo toza kosolala na nani. Merci mingi pour nous faire un maloba. Kombo na Mama Emengolo. Nazali grand-père ya Sœur Marie Misamu. Voilà binomo boyoki Mama Emengolo azali grand sœur ya Sœur Marie Misamu. Mama Eme okomeka pe ko talisa biso parce que biso to na mboka Angola. Mais tout le monde est to banda yango bakoloba ke no bino ba musika bozolo ba bilobela benen tout ça to banana na yo mutoza na République démocratique du Congo esika makambo salami expliquer biso nini oyeleki. Papa kokama mingi na mboka na biso na yebite batu oyo baza na mawa na mitema na bango na yebite soki baza combien po eloko ya pasi ndeko na biso akufa depuis 2016. Mama matavua mwa muke o matamngongo muke poto yo ko malamu na nalobi ndeko na ileki na nga akufa depuis 2016 voilà. Mais ya kokamwa mingi na 2025 oyo komona kaka ete na tombe na ye bayibi stati na ye batia balongoli bakitare na ye oyo bayibi yango oyo bandaki kosignifie ke no Sœur Marie azalaki star ayembelaki te esali pasi mingi na motema esali penza pasi ngai lokola yaya oyo ezaki pota oyo ti lelo oyo na mitema na biso ezalaka kaka tolelaka ti lelo sikoyo eloko oyo ya motuya oyo ezalaki kopesa moninga honneur oyo ezalaki kopesa ye valeur wana na tombe na ye bake bayibi nayebi te bayibi mpo basala nango nini eloko ezolekela nga makasi ezopesa nga na pasi nayebi te ndeko na nga oyo ezoleka na bacimetière na biso nayebi te. Or na cimetière ya nécropole eza société mobimba
eza société. Voilà. Service nyonso ezali. Mais nakokamwa tout autour ya tombe na ye baartiste nyonso presque oyo yebi bakufa bazali tout autour na ye. Bazali tout autour na ye. Pourquoi bayibi biloko na bango te bakende yibaka ya Sœur Marie? Asala bango nini? Sabotage ya bongo pona nini? Eloko ezolekelanga papa oyo ezoleka na mboka na biso Congo oyo eleki na cimetière ya Nécropole yango nde nakoyebisa yo. Maman, voilà, merci beaucoup. Constant na bosali yango kan. Si bayibaki na bangongo déjà après bosala constant après le kaki ndenge nini po boyibaki na eza soute. Kaka na ba réseaux sociaux bandeko bakendeki na cimetière bakende ko kunda pe ndeko na bango. Nde basali constant eloko wana. Il paraît que ba guitare nde bandaki liboso na ko bayibaki liboso ba guitare. Stati ezalaki et après baye ko yiba stati. Nde siko bandeko bakendeki na cimetière ko kunda batu mususu nde lokola Sœur Marie batu basepelaka na ye ti malgré akufa na ye nde balekaki na tombe na ye baconstante loko wana mpo na ngai nayoka ntango vendredi ya semaine oyo euti koleka voilà. Mais yebi te esalamaki kan mais mpo na nga nayokaki yango vendredi euti koleka na réseaux sociaux bato nde bazodeklare ke non bayibi stati ya Sœur Marie balekisi yango mpe ntina batiktok nde yango moni biso mpe na libota mpe toye koremarke yango. Voilà. Merci beaucoup. Binomo bozo yoka ndenge mama eme ndenge aza ko expliquer. Biso tango to loba awa wa bolo bateke no bozo loba bilobela. Ouais, les grands sœurs ya Sœur Marie Misamu nde naza ko solana na ligne awa. Mama eme tango bino boyoki yango cimetière yebisi bino nini? Est-ce que bozo ki ta ya ko sala contact na cimetière parce que cimetière nem to bezo gérer biloko wana. Na cimetière na to comité. Voilà. To mekina ko solola na bandeko oyo baza na kati ya likambo yango bandeko na biso oyo oyo basepelaka na Sœur Marie bamisamuste bango nyonso tozosangana na bango nde tokobanda siko démarche wana kokende na Nécropole na cimetière na bureau na bango mpo totuna bango eloko nini ezoleka mpe eloko nini esalami na tomba Sœur Marie. Voilà. Lokola non bino famille bo comité à travers émission oyoyo je pense que non na lingi o pesa déjà message oyo eza que non ya famille pona eloko wana eza droit ya ndeko na bino parce que eza pe droit ya batu nyonso bamboka nyonso parce que Sœur Marie Misama sala ka République démocratique du Congo te asalelaki bandeko nyonso bamboka nyonso ba pays nyonso oyo eza soki mutu ayeba kotala que non bakundela e awawa. Voilà. Et tant que membre de la famille, on peut loba nini message ni on peut pesa. Message on na koki ko pesa, na so pesa na no message à liboso. Voilà. Na bandeko o baza na cimetière ya Nécropole. Voilà. Et loko ya lolenge wana tango ezo salama. Na yebi te soki bango ba yebi basali sambla na yebi te. Tango bango ba yoki ke de stati wana ba yibi bakitare bayibi bango nde bato liboso bakokaki kotelema mpe baluba me lokola bango balobi te basali semblant lokola eloko eza te ngai lokola membre ya famille grande sœur propre ya Sœur Marie nayebisi bango boye tozobanda nanu kuna epa na bango na Nécropole nayebisi bango babongisa deja makambo malamu oyo bakoki koyebisa biso otango biso tokoya kuna explication ezala claire bapesa biso explication te oyo boye oyo basomisa te explication ezala claire puisque Nécropole eza société soki eloko ebungi na société bakotuna batravailleur oyo batravayaka na kati ya société voilà yango nde na message oyo alance nanu ya liboso epai ya bandeko na biso ya Nécropole biso tozobongama tokobanda nanu epa na bango babongisaka baélément oyo eza sûr oyo bazogarantir biso ke non Sœur Marie asalelaki mokili mobimba mais sabotage ya bongo ekoki kosalama mpo na nini question nga na kotuna bango yango wana. Voilà.
deuxième avant natika yo deuxième ni nanga moko ezako loba mabo parce que tango to panzani ba te belé sali bango pasi koma boke no yiba eloko ya mowei mais bato mususu be ba komi balobi ke no eza problème te ba yibi mais mutu siba kufi na ye eza makamba kolandela te pona yo take membre famille okoko loba nini omoni bandeko wana na obenga bango ba bandoki bolimbisanga pardon voilà ko degré ya pasi onga na sana ngona mutema nanga mutu akoloba likambo oyo ke na lolenge ya mabe voilà. Asa mutema mabe asa ndoki asa mutema mabe po mowei bapesaka ye honneur voilà. Mowei bavalorisaka ye na degré na ye oyo ye asalelaki musala na ye ntango azalaki vivante bokopesa ye mpe honneur wana malgré akufi po jamais banegligeaka bawei banegligeaka bango te voilà. Lokola azalaki mutu oyo ayembelaki nzambe wana oyo asalelaki quand même améritaki honneur na bomoi na ye mobimba voilà. Siko soki akufi tosabote tokosabote pourquoi po asalaki kaka na Congo te asalelaki monde entier voilà. oyo akoloba liloba wana ke ono lokola akufi batika na bango oyo akozala kaka contre ya likambo wana te na osepela na ye te wana nasolo bango kowuta na passion naza nango na kati ya motema na nga na osepela na ye ata mbala moko te elo nakokai kolobaka yango. Merci beaucoup. Je pense que nous presque ressources na yo poto kabwana yo presque ressources na yo et na gouvernement congolais parce que gouvernement nem te ezako gérer makamnyo so pe gouvernement quand même que non Sir Marie Misamo ayembela kinzambe mais na kati ya gouvernement na yepe e géraki ye na makambo belé asale pe na ministère mobimba oyo e bana ko gérer musique na ye na gouvernement congolais okoyebisa bango nini pas parce que kambo oyo e komi ezape na procédure oyo ezake non ministère na yepe fo ezape sika ya kolandela donc ko loba nini. Merci mingi ndeko na ngai awa ministère oyo ya culture et art yango nde mutu esengeli elandela likambo wana voilà. Likambo oyo eza likambo ya kobomba mate po ete panzani mokili mobimba ministre ya culture et art ye ayebi lolenge nini baartiste bazalaka honneur nini bapesaka na baartiste voilà. Message oyo epanzani mokili mobimba ke yibi statue ya Sœur Marie na ba biloko oyo ezali kopesa ye honneur na tombe na ye voilà. Ministre lokola mutu aza na motema pe aza na makanisi ya malamu soki atali likambo wana motema na ye esimbama voilà. Esimbama peka kolandela likambo yango tokoma nango tina suka toyeba nini oyo ekoki kosalama po apui na biso makasi na biso ekouta epa ministre ya culture et art voilà. Kwende po likambo yango epesami epa na ye voilà. Ndenge toloba soki akoyoka ngai asunga biso toyeba ko récupérer biloko wana tozongisa quand même valeur pa ya mowei oyo asala musala na ye asala musala nzambe topesa ye honneur wana soki akosunga biso tozongisa biloko wana oyo ezalaki na tombe na ye voilà. Na koyebisa pa ya papa ministre ya culture et art voilà. Merci beaucoup toyoki ndenge mama aimé asengi na gouvernement pe pa ya ministre ya culture et les arts que ya koyeba kolandela po parce que ngambo na ye et tango oza kolandela ba artiste to landela bango pe ti après liwana bango je pense que na nécropole ti ba memaka ba artiste ba kunda makuna ba solo la na famille ne ba senga ka pe na famille ke no to kunda ba tuna bino na sika boye famille ba hotela ke no ba kena bango place eza na sécurité. Donc ministère tant besoin okunda batu place ba famille bazo pesa bokunda batu mo c'est sécurité donc ça veut dire bolo baté que non laisser les morts enterrer leurs morts non baza batu bazala na biso tant bokundi bon place à sécurité et famille ba pesa bino confiance donc so les kamaboye komi fo famille bi ba mona bino moko ministère ava bango bino bo bani kolandela mutu na bino voilà. Merci beaucoup. Je pense que maman aimé pas na rotika yo monde na feza nini eloko ngala koloba likambo ya Sœur Marie eza likambo ya kobomba mate eyebana mokili mobimba voilà.
oyo akozala touche na likambo oyo ete tolandela biso nyonso elongo tosala oyo eza malamu mpo tozongisa honneur wana oyo amoni ke te mpo na ye akosala na ye te afanda na ye kaka kimia aloba bilobaloba te kotango mutu yo ozoloba bilobaloba loba yo okufelaka te soki ke oyebi ke liwa existaka mpe bapesaka bato bakufi honneur linga o reconnaître likambo wana ke oloba ba n'importe quoi na mutu deja asi akufa na ye oyo akosepela ete totambola elongo to aya tokutana po tozongisa honneur wana ya sœur Marie oyo ayembelaki nzambe asalelaki ye. Voilà. Merci beaucoup. Tokine Maman Aimé Liobanaye, monde de la fin des Angwana, Kalaming était déjà 10 ans. Banda Sœur Marati Kabiso, Kalaming était déjà 10 ans déjà. Bokine Maman Aimé Lobi. Maman Aimé n'habite à faire permission na yo. Nengo bengi batu. Beaucoup tana bango est-ce qu'on peut sa numéro na yo téléphone à faire permission na yo. Ce qui les a moyen comme ça, bakoye baneni rozula yo. Nakanisi moya kopesa numéro na ngai boye eza mwa pasi. Voilà. Lisaka oyo ya ba misa muster ya ndeko na ngai Sofia bango nde bazo organiser pona makambo wana ngai bakobenga ngai lokola témoin pona za membre ya famille. Voilà. Ne tokotambola lolenge wana. Merci beaucoup Maman Aimé Nathan o pesaki biso vraiment ya ko solo la makambo oyo tolingaki na likambo nyonso fo membre moko pe ya famille ameka ko expliquer aloba ava biso na ngola to loba awa parce que biso za musika bino ne bozali pene po parce que ebi matin lokola biso to loba ka fala toa donc bozo loba pa pamba donc tolingaki bana pa na bino apa biso to eba ko bakisa o biso pe tozana yango to tombeli o butu molabu. Merci mingi ngane na kopesa bino merci mingi penza po boza na souci ya likambo yango bosepeli boyoka nga nga pe na bimisa oyo eza kati na nga to partager makanisi po mokili pe yoka voilà ke to pe ba membre ya famille to telemi po na likambo yango voilà merci mingi vraiment merci beaucoup Maman Aimé butu malamu merci papa Mama Gabriela moniteur Maman Aimé azokoloba nazoboya kokotala wana miso po parce que nazomona deya paso eza na yo okoki koloba nini mpona likambo oyo comme si likambo yango ekosala mpe ebangisa bato ebele kokotala nzela yango ya vie artistique soki deja bandi konéglige bakoro ya baye bazalaki liboso na bino boye oyo eza deja sabotage toza eloko mosusu kobengela yango te à part sabotage po parce que bobandi koyiba guitare moko mais bato mpe bamonisi guitare ekei balobi te ya mibale ekei balobi te ntango bamoni mpena siko mpo nzoto wana ezalaka ndenge etelema mutu nyonso koya va monda batie mpena kasi kota balongoli mpena nzoto ya sai maki ndenge etelema monima wana nde batie ka eza esu te na baguitare. Oui, oyo nakoki kolobaka eza ki omoni na kala ntango tozalaka bana mike tozalaka kobanga ata baoke kunda mutu bomoni ke camion moko ezoya oyo ememaka bakunde ebembe wana yango bakunde ebembe bokimi bokoti na kati ya ndako bobanga epuis na ekole nos aprendemos na ekole toyekola ke soki camion wana babenga yango nini aurna so ezoleka na ebembe oui botelema bopesa yango telemi pour na respect mais lelo to mona nyonso ka bongo mona mwa mwa muki akenda déjà cimetière mwa mwa muki aza pusa na katala nini eza na kati wana mawesile mtema ba mais na kala ezala bongo ti vraiment oyo eza ya pasi ki tolala ebutu mo tola muki tokuti statue ya Maman Marie eza te bakitare eza te oyo ezali ko symboliser art oyo eloko oyo azalaki kosala tellement azalaki artiste tomonaki ke foto tiela ye bakitare ezala wana oyo esymbolize eloko oyo mutu azalaki kosala mais mutu moko asepeli ke aya ozwa yango soki akokende yango na ndako soki akosala nango nini wana eyebi ka ye vraiment mpasi na yutema mpasi vraiment tozosenga kaka ministère ya culture ena bango moko bato ya nécropole bango ndenge ka ya emi alobi bapesa biso oyo eza explication claire bango nde bagéraki yango oui
pourtant déjà tokenda kokunda ndeko na biso kuna bosiraki ke sécurité ezali et tout et bagarde bazala wana mpona kocontrôler ça veut dire que bagarde faut bapesa biso explication et so explication eza te wana ndi torecorrer na ministère ya culture mpona kosala justice. Voilà. Non, papa Meshake. Papa Meshake, question n'est pas tout n'ango mama aimé, mais mama Meshake yi. Tant que c'est mara koufi, beaucoup faire maré. Tombo wana nini wana nyoso. Ego sala makan. Makbilo kana sa ma guitare, batsa ba guitare, makamana sa mekapé. Ezalaki na frais nini? Ya gouvernement ou bien ya famille? Merci. Bilo kwana ezalaki na frais ya gouvernement te. Voilà. Avec un frère familial. Familial, voilà. Alors, eza biloko oyo tellement famille bimisaki pona kwa honorer leki yaya mwana to koko to ndeko na bango artiste. Voilà. Pona ko talisa kino magaza ki baoba na photo tia symbole moko eko sala ke mutu nyonso to oyo akouta libanda akozala swati différence commune akozala na mboka mususu soka ye aya kotala bakunda awa. Voilà. Donc ça veut dire tant eloko esalami de ma part na okina no passe na raisonner na no ndeto bando travailler passe musu to mona tabatu musu ba ye ba douleur wana te ba ye ba batu na kino bato pena ba vanda na mamari ba travailler na ye ba oyoka passe ata mutonga za munguna pas jusque là tina niveau kalate ba oluka pe ba ke luka robe plutôt o alata ki ba yiba ba kundola kaka ngo ekende pour que no na ye comprendre lo moko donc ça veut dire bazana pour ça histoire wana et si là comment ça fait-il mutonga kufa banda kala mais azalaka toujours na actualité ça veut dire makambo o ya salaki ils ont continué. L'artiste est déjà koufa, mais ils ont toujours dans l'actualité, ils ont continué. Ils ont pas la bâti bana o babota mate 10 ans les loyers bi maria zalaka. Ayebi mama razali ndeko mama bango betele papa na betele un artiste moko ma nzembo ya nani o ya mama mari. Ndeto zoka ba papa Alain, ndeto oyo ka bandeko na biso ba Gilemi zwa, zoka ba de baba, zoka ba papa nani Charles Mombaya bazé belé mais oya mari et commandira lata lisumu moko donc yé kaka tout se paye si bas attends moto sala ngoye bango moto to la sam sapi boy oyo qui n'a pas témoin 3 ils ont la ramonte voilà le so bandiko baye baraté yé bango moto on la sam yo témoins oyo comme 3 retour pour l'expéditeur ils ya mabe natangaki na Facebook bapesi ba Valère oyo eza na ba guitare wana pe na monument ya Sœur Marie na été ko confirmer biso eza monument simple ou bien eza monument tant bato balwa keno akufini déjà bolandela ngonini donc eza par rapport ya ba monument ba Valère ni eza na kata ya monument wana omoni nanu ba monument nanu ya moko matière na wana ils ont pesé plus ou moins de 85 kilos je crois 85 kilos surtout zoni na ba guitare moko azana na plus ou moins 13 voilà nio sozo pesa biso lokola une affaire il y a 111 ce qui ça 11 bon non 5 quelques si voilà donc tala sikoyo moto ayebi matière ni basala eloko wana abi ke surtout teki yango to kozwa bumbongo siko atali kilo na kilo moko epe eza combien abeti de machine donc eza clic moko botolo ba on ne peut pas marcher les mots les clic moko eza batuke ba sali yango pona to faire nuire moto o eza kufa kala et tous ont mangé vers 10 ans voilà et 10 ans ko sala kino eloni na télé pardon voilà batumuso wa kansa kino ba misien batune ba ya po ba adorer. Nous ne sommes pas là pour adorer moto à Sakoufa. Mais toujours il y a pour nini. Et tant que Marie, c'était ma mère. Voilà. Na travaillé na yebi. Voilà. Alors cimetière ya maman na ngai na mona ngo bizarre saleté na leki ba mona mwana wana.
moi non c'est gadan tema mabe cimetière maman neboti ba matiti to yoka ngo ba réclamation ouais. Et pourquoi comme on a maré comme le bateau mususu ba lati yango comme et on sala nini et laisser les morts enterrer leurs morts papa toi vexé wana au beau ça ni sabi sont to yebi yango peut-être un peu ko leka yo voilà mais pour autant les soke mowe yuana moko tuninga bi est-ce que Yesu na kundana ye batala to papa kenena Israël ke ndokuta tomba Yesu balongoli yango bazui place bakundaka Yesu ba façon lelo batika yango nengwana batu na batu bayaka kotala balakisaka bango ke non Jésus Christ batiaka corne awa tout temps la Bible ou un livre était voilà. avec l'esprit tout comme ko sala makambo lokola kilelo Android c'est bon yo pe yo le kaka bon mais ça fait mal bande konangai toza oyo ezaloza mundele ozalozane to na mai na makiliza ka couleur moko et tant to sala mabe yebaka pe retour voilà s'il vous plaît to luka façon gouvernement asunga biso voilà to luka façon ke no biloko wana ezonga po biso bana ya mamari bana défaite to voilà. loba que 10 ans il faut montrer tout à Kamata à médicament 10 ezaka et kokaka déjà le 16 janvier le 16 janvier alors motinyo to kolinga ke aya kotala bisika bakunda ki mama ke batala bo mwa matite botaki longoli esili to yeto kumisi nzambe to adorer nzambe to yembeli nzambe to yembela marite mais to yembela nzambe to adorer nzambe to kumisi nzambe oya pesa ki mosali na ye azui mosali na ye si voilà alors batu oyo balulaka bible tika koto yo nde tika oyo yo ozosala voilà Jésus déjà bapele bapele Facebook bon ça bopona nini déjà kufa na ye botika mémoire na ye pe mana kimia et tout et Sœur Sophia tika nini landela makambo na yo tika babiloko wana donc mais eza vrai te bandeko bacongolais so naza kosadresse na bandeko bacongolais parce que esalami na Congo boteninga rigueur te esalami na mboka mosusu te esalami na Congo vraiment famille ya Sœur Marie bapesaki bakoloba mpe keno bazanga mpe mbongo te bake ekundamana ya pays mosusu voilà bakoya mpe kosala yango ake ekundamana ya pays mosusu basimetiare mpe eza ebele mais ntango bapesaki yango ekundama na Congo mpe kaka na Congo nde motu bayibi lisusu kaka donc oyibika eloko ya ndeko na yo ntango yo moyibi oza kolanda biso okende koyiba yo oza kolanda biso yeba ke oyibi eloko ya ndeko na yo yeba ke no na ndako na yo soki oza eloko amangi misamu te me nzembo moko ayemba meme na flash disk no ezali oyo ayembela nzambe na flash disk no ezali soki mpa na yo ezali te mpa bandeko na yo ezali na feti oyo bino bosalaka na famille bia na matanga Sœur Marie abimisaka voix na ye oyo ayemba po parce que apartage lelo Sœur Marie aza te me bamisiki na ye ebetaka mais ntango yo okotisi na cimetière oparvenir koya kobuka eloko na ye otali ata te apart kobanga nzambe me mutu oyo alali awa azali mpe lokola ngai lubinga mpe na kokoma lokola ye eza pasi mosala na nzambe okoki koloba nini tokotana na makambo etali biblique po parce que bato misusu balingaka so tokoti bango na bonzambe parfois bakoki kocomprendre na makambo etali biblique na miso ya molimo makambo eza normal ou eza anormal moto kokota na cimetière mpona kozwa eloko ya mowei premièrement otokoloba eza eloko eza normalité voilà eza anormal voilà déjà avant tokende pour que na kota place na kokende soki tolobi ndenge papa Patrick ote koloba ke émission ozo présentant on a passe na mutema tisiko eza passe même au biso pe tozana yango na kati ya mitema na biso d'ailleurs à part cause à la prédicateur voilà à part cause à la musicien voilà ngana za artiste plastique voilà donc naza na céramique et naza na structure donc nayebi o eza art pe nayebi o représentaka art ya on eloko na uté koloba chaque art auto sala même na ba tableau tant on sala tableau nanga on sala tableau nyonso ezalaka na message o ezo communiquer art nyonso o basalaka ezalaka na message nango parce que art sans message eza nelo ezelo côté déjà pour que na domaine ya art ndenge na lobaki maman Marie Misambo babiloko o batiela qui est ce qui toke na artistiquement par là voilà eza signifiant
donc eza eloko moko batika katika batiate déjà pour na koloba na bandeko oyo ba message na bango komela ki biso koloba na bango ke non boko kotika ngo pe kene nango to mona pe ko za ngo bongo et si pas kufi akena ye eza parce que batu bazo comprendre domaine ya art art eza na ministère mobimba o batiela yango voilà parce que art est fait par na ministère ya culture et des arts ba bipé art église o batu bazo ba église voilà yendo kwa koloba so batuni église ezo faire part na ministère nini après ça batuni na art na église na ba artiste na église bango nyonso tout ba faire part na ministère ya culture parce que église eza na ministère te ke église so ezalaka na ministère moko religieux na kati ya nini ezate na kati ya ministère ezate voilà église eza na kati ya ministère ya art pardon église eza na kati ya ministère ya culture même Marie Missam abandé ko faire part na kati ya ministère wana voilà donc soki nga naza prédicateur na niveau ya ministère o naza nango maman Marie Missam pe azalaki servante de l'Éternel voilà. Parce que abandé ko faire part na ministère ya adoration voilà parce que adorer nzambe parce que so abina nga na ministère adoration bato bakolo ba adoration zaka ko yemba te mais so to kei aza mutu asaleli nzambe parce que musala na ya sali epamboli ba famille epamboli pe bato voilà déjà biloko o batiela kiye et bandaki kopesa valeur ya musala oyo ye maman Marie Missam asalaki tango azalaki na bon monde voilà donc asali musala munene o image na ye ekozala effacer te papa so toke na ba Égypte toke na musika te so toke na ba Égypte to romona ti lelo ezali na ba statue ya ba pharaon o ba leka ba Ramisped ti lelo ba statue na bango eza ce sont de personnes oyo ba leka ki et si ba leka na bango mais bakoyebisa yo que statue oyo monaka boye eza ya pharaon intel statue oyo eza pharaon intel ti lelo etikala bango bakufa mais esika o bakunda bango ba statue na bango eza wana lolenge moko ya mama na biso Marie Missam lokola zaki artiste oyo asalaki musala na ye voilà bakitare wana bande ko symboliser domaine ya art oyo ya zalaki domaine ya art na ye soki ezalaki joueur bakoya kotia bale soki ezalaki joueur bakotia botina ba joueur voilà soki ezalaki muta boxer bakoya pe kotia symbole ya mo likofi to loko mo songolo mais lokola ya zalaki na musique esengelaki kotia bakitare oyo représenter art oyo ya bandaki kosala voilà soki toke spirituellement par là déjà pour nous comprendre ndenge mama ute koloba eza loko eza important omoni cimetière eza lieu moko oyo bakundaka ba mort déjà liwa to bazobela liwa définition ya liwa mort eli koloba séparation ya corps na esprit voilà donc tant ezo ça la séparation corps ezotika esprit ezobima nde ekomi liwa voilà parce que nous autres amuteze le côté Bible dit créons l'homme à notre image selon voilà. notre ressemblance voilà basali mutu ekeko azaki na vite aobikate ton nzamba souffler et pas mutu corps ya mutu souffle de vie nde ebandi kobika voilà alors ton souffle de vie ebimaka kati ya mutu mutakomi ebembe alors nzoto ya mutu yango te mutu en réalité à l'homme c'est l'esprit mutaza esprit mais tant que tu la corps pourquoi tu honoraka tu peux faire hommage na corps ya mutu et ça par rapport ya corps au mutu tant azalaki vivant na mukili corps o ya lataki yangwana voilà corps ebanda ko permettre mutu na kati ya mukili à se représenter physiquement parce que sans corps mutu amona na te na miso bato za l'esprit voilà alors corps wana malgré ça corps ya lisumu malgré ça corps soki ndenge nini il faut qu'honorer yango parce que zalaki enveloppe o ebanda ko permettre mutu amona na miso bato na musala o ya salaki alors tant que to kundi corps ezana aussi na tina tende bato balobaka voilà mais mutu oyo esprit oyo evandaki na corps wana nde enoraki epesaki honneur na corps wana parce que ce total corps ya mama Marie Missam oyo bande ko sala valeur nango eza ye esprit na ye oyo ezaki na kati nango alors esika bakundi yango nazonga suko ibisa ndeko alobi ke non laissez les morts enterrer les morts botika likamu na ye pourquoi tozwaka mutu akufi biso bato za na bomo inde tokenda kokunda ye biso mutu zwaki bato ya bomo inde bato zwaki batie na mort point to benga bakufi te point to benga bakufi ba kozwa mokufi batie na mort voilà pourquoi pas to bengi bakufi bazwa mokufi wana batie na cercueil ale bakenda nécropole baki kokunda ye bato bakenda kokunde bato ya bomo voilà bato o basalaki ba honorer eza bato ya bomo pe bato ba ko défendre donc tozo défendre te que to sala idolâtrie
que to benga esprit ya maman Marie Misam et ya sur nzoto wana te mais ko défendre par rapport ya ba valeur o ba pesa ki ye na musala o ya sala ki na mokili bato ba ko défendre ngo eza biso o to za na bon moy. Voilà. Alors biso to tem to défendre ngo pona ni lokola toza na famille na kati ya famille ezala munene. Voilà. Maman Marie Misam aza na famille biologique o to uti ko yoka maman na biso maman a uti ko déclarer lokola yaya na ye. Voilà. Tobo sanate maman Marie Misam aza na famille o ya ye moko asalaki to yebi mwana na ye o toza ne Riti Misam. Voilà. Sika azali na Londres to pesi Riti Misam mbote sika aza na Londres nde to solo baboy toza même moral na ba Riti. Voilà. Parce que même maman de aza to solaki déjà na ye makamunyo so on ezoleka. Voilà. Tobo sanate azape na famille o babengi famille ya musala o ya sala famille chrétien o azaki lokwa ye pasaki servant de l'Éternel. Pe azana famille artistique voilà. Pe azana famille o ya bana na ya bimisa na musique. Voilà. O toza mona ba papa papi Meshek Bazar. Voilà. Maman Sophia Gabriel Azar. Pe toza biso moko te na famille musicale o ya ye bazana Kinshasa. Voilà. Ndenga tozolo ba boy tozo partager même douleur même likam. Nde tozo tambola pona ngo pona ko dénoncer likambo esalami yango to koloba bona bandeko eza eloko eza normalité même spirituellement eza normalité eza na bato mususu ba utiliser ba corps ya bato même nzoto ya mowei ba ke ba utiliser ngo to mona ngo eza na ba mission profando ba bongola mitemba ba pesa ba témoignage ke banganga batinda bato ba kene ko bimana bibembe pourquoi zo kene ko bimana nzoto ya mowei parce que na kati ya nzoto ya mowei to na ministère ya bakufi ezane eloko moko mutu ezana kati soki to kena bato ba utiliser ka ba kisi ya nécrologie bato ba yebiango bakenda ko invoquer ba mort bakenda ko bimisa milimo bato bakufa pardon ba bimisa molimo mutu akufa te parce que molimo nzambe mutu yebi place kenda mais bazo bimisa nini donc ezana ba makambo esana na kati ya ba cimetière na banzota bato bakufi to na bowe yango tozo baboy na kotala ngona miso ya molimo eza normalité mais avant na kende na koma place wana papa voilà nangina zonga neloko moko na ko bosa nango te na lobaki soki na ye et pas papa Patrick na lobeloko na Gemidor TV voilà caméra yango eloko alboso na loba na ebité soki ba maman Sophia ba monango ba papa Meshak ba monango ba ndeko dache ba monango menga na monango ezala même na bato bandaki koluka maman Marie Misam pendant que nanu bakundaki yete wana nzoto na yina baki ko kundango te ezana bato musu bakenda ko luka même babimisa image ya mowei pendant que ndenge zalaki na mort baluka babimisa ba image ne po ba nuire ba salir réputation na ye réputation maman Marie Misam voilà parce que ezana bato balukela ye ba makambo balukela ye balobela ye misu bazana na ba préviter ezana na mutu moko te kenda pesa épreuve amonaki nzoto ya maman Marie Misam amonaki ye na boya sala ki boye na boye épreuve pesa magite bato bakenda ko luka même ko bimisa ba image ya mowe o esi akufi na ye bakende ko bimisa ngo yango tozoloba en tout cas respect quand même ezana ba we na kotala na miso molimo oyo salama oyo ponanga parce que jusque là non tozu bato basali en côté to lancer message na ben koni parce que tu éviter bande basali mais pona ko loba boye ke bato basali ngo soki to bito kende musika ekoza la kimoyibi mais likolo na yango lisusu ekoza na esprit ezana loko moko o esprit likamoko tindi kimoyibi o etindi kimoyibi voilà kimoyibi sala mawana ezana loko moko ezawana papa yango papa papi Meshak abi babandi na bakita bakena ekeko loibo suka na robe bakundela mama oui to mona ape mutu mususu ya ko sala yango te mbatimbongo na ya boke ngolongola yango po eloko ande papa Meshak alobi ezo peser na ko peser ba 5 quelques kilos wana de fo mutu ka d'abord ya ko mema yango donc mutu mususu ko zala keno ateka ka mutu kana ye abino bo sala mission bongo la bino yango voilà to mona yango papa alors to lingi to ba esprit nini oza d'ailleurs ya bato bakende ko sala eloko wana parce que na kati ya place ya cimetière ko sala babiloko wana nyonso ezalaka signifiant il y a des fois alors to ngeto esprit nini alors surtout côté na monde esprit bango moko bato wana bayebi nini oyo bango basala ki voilà maman Gabriela vraiment tant on a tel commentaire parmi na Facebook pene publier parce que naza na yango monima wana na hôtel ba tebele ba kanga ba photo wana je pense que tant na zolo ba makambo yo ngai pena za moko na kanga photo la monima wana je pense que notre na ba boye na osenga ingénieur gain penge bo tia yango na zara liboso ya monima wana eza décoration moko ya bien
mais bato mosusu basali ke non lokola si babandi koyiba biloko ya sœur Marie boye est ce que famille moyen ezali te ya kovérifie est ce que sœur Marie azali to aza te po parce que omona si mpe basala déjà sabotage po déjà oyo bomoni ezoyeba te oyo ezoyeba te est ce que mutu na kati azalaka bien azalaka te donc bato mosusu donc moto akoma okoma sikoyo na ndenge na ye eya lokola otia mbongo moko boye wana okipaka yango te okipaka nango te eza nango bamweda mbe otala bamweda yango eza tobi nake landela oyo ya ebele mpe mona si balongola donc place bato bakomi kokanisa yango wana makanisi wana pana oyo kozala ndenge nini. Bon, kolongolango, c'est trop opposé, hein? Opposé. Et tu vas à la rango, bat kundola, bat sala. Comment ils disent un partir et tout de suite. Bon, on a évité pour Congolais, aza mutumoko aza capable de ça là. Ou à quoi il sala. Pourtant, mutalongo de ananda kuna yeti na cimetière. Et place où et puis ça somme ata ole quand on a musika moyo ka somme. Voilà. Il y a bangité il y a kotiti a sali wa kora ko sala. Pour ngana ko lo baza capable de sala nyonso. Mais to sambela yango esala mate parce que aza mama moko o asala kinzambe pendant vine mopimba na sena moy et puis aza lokola ato aza baoba et aza héroïna aza légende. Oui. Faut loko si bato bele confiance ya komona que non c'est bon bate c'est Marie penda kuna magiwana ou bien nini po parce que bato asili confiance to mona makambo wana na koro ya ndeko to papa wemba pe ya soname bakundi ye na nekopol wana pe kaka me bato bele tisi ko bandima te ka kundama wana baloba atika na kinga kati. Donc c'est mona qui bakunda qui vraiment akunda mayiwana voilà inconvénient nini ezana mutu alongola ndaku na ye aye sika moweyi kolongola loko bate pona moweyi est-ce que ezana inconvénient donc donc salaire nini o mutazana akozwa na sima ya likambo sali le péché c'est la mort. Voilà dans le bien le salaire du pecado est mort. Si O nyos to sala kana si futa makana si so lo na mabe o buka mabe so lo na malamu o buka malamu alors mutu o azo sala mabe olanda yi à moins que para se converter et seguir a Cristo alanda Yesu senão assim for akufa salaire do pecado é morte. Parce que salaire ya lisumeza to ebite sur aza magicien ou pas to ebite mais ekupona olobake o salário do pecado é a morte. Le salaire du péché c'est la mort. Voilà, le salaire du péché c'est la mort. Voilà, ce qui peut osa magicien yeba ke oke o toucher et sika bakundaki mosali na nzambe parce que cimetière na ba mort ke za ramar bebele condition yo zulango biso pe to yebite soki oza magicien yeba ke o toucher biloko ya mosala nzambe place boke na ngo be convenant nde ekokomela bino place boke na yango mama Gabriela en janvier 10 ya sœur Marie Mesamo na ebite bonne ko bongisa yango ndenge nini po parce que ekutani sous j'avais on a comité ba signe biloko ba tele SKI déjà. Oui, janvier eza jour date moko symbolique. Vraiment eza gravé, está gravado nos nossos corações, nas nossas memórias. Eza gravé na ba mémoire na biso. Tokoki obosa na te. Nous avons préparé 10 ans à maman. Voilà. Et puis tozo préparé. Vous préparé voilà. Tozo bien, estamos a preparar, então ezalaki mpe mpona kobongisa ngo ekokoma kuna mpe honrar kopesa honneur ti toyokisa ngo oyo esali biso mpasi parce que ezalaki moko ya babiloko oyo tozalaki mpe deja nango na mutu tozalaki nango deja mpona kobongisa biloko mosusu eza deja ya kala kochange peut-être ata bacouleur eplace mosusu koretokar biloko moko ya bongo vraiment na oyo esalami boye epesi mpasi na mitema me e tokontinue totika te kozonga nsima eza mpona bafaible donc tokontinue kaka kozala liboso mpo toza bana nzambe toza kaka na makasi tokontinue mpo biso toloba nga naloba mingi enfreinte
voltar atrás para os fracos. Kozonga simeza pona ba faible. Em frente ao caminho. De liboso des anzela. Para os fortes. Pona batamakazi. Voilà, kotala na oyo ba ndeko bazwi na kotala tango Sœur Marie akufi wasaleli ye symbole moko eza bato bamonaka mpona yo symbole wana ekokaki ou bien il fallait kosala sous symbole mosusu na grandeur ya Sœur Marie il fallait kosala sous symbole mosusu quelque part parce que monument ezalaka ya lolenge na lolenge frère Méchard alobiaka no wana famille moto basalaki yango mais mpona yo ekokaki bongo ou bien gouvernement mpe akokotalaka no tantini oyoyo ndeko na biso oyoyo mama na biso oyoyo asalelaki mboka asalelaki mpe nzambe est-ce que tokotalaka no mpo bato bamona la place bakende na cimetière leta moto so akokoma mpe na cimetière te mais amoni ke no awa wana rompo oyo totemisi kaka symbole moko mpe ya Sœur Marie so moto aleki amoni ke no artiste oyoyo ayembelaki mboka mpona yo ekoki ou bien mpona yo na nzela ya makambo oyo mpe gouvernement bakoyo mpe kokotalaka no bon na place bakende koyibaka na cimetière seme toluka kue moko boye totemisaka Sœur Marie place wana. Et vraiment merci oya motu ya nakoka koloba ezaki gouvernement abakisa ou pas et ya motu ya eza biso o toza na bon moy o tozo continuer toujours ko sala ko continue fazer la continuidade das obras si o mama Maria Tikaki et na mwana na ye toza na ye rythme sam azo continuer musala biso tozo continuer musala ya motu ya vraiment beaucoup plus ezaki Mama Marie asalelaki nzambe ayembelaki nzambe na temps oyo asalaki na mokili azalaki koservir nzambe e banzembo na ye azalaki kosala ngo mpo ebombama na chambre te ou soit na cuisine ke pa mpo na ye moko kaka donc asalaki banzembo mpo na nzambe e puis mpo na bana nzambe baadore nango bayemba bakumisa nzambe donc kosalela ye statine kobakisa statue ou pas eza nango vraiment pour nga ezo na koloba soka gouvernement para acrescentar ou não importa mas o importante é que nós estatia makasi oyo ya munene pardon na bato bazolanda biso oyo ya lingala ekota mwa ba portugais vraiment oyo ya munene oyo ya motuya ezaki nga Sophia Gabriel nazo continuer kosala mission et place maman sukaki nazo continuer na oyemba donc monument ya munene yango na statue ya munene zaki banzembo na ye eolongwa te voilà à part banzembo na ye donc tozo zwaka inspiration toujours na part à Seigneur pour na continuer mission donc statue ya munene za vraiment nga na bandeko totika te to continuer ko adorer na banzembo ya mama Marie o atikaki et tout ceux qui gouvernement au bac c'est statut mosusu qui to bac ça suko to na rompenga ba na ceux qui ndenge ba victoire tout et tout et ça bien parce que azala qui et artiste munene nga benga ke héroïne donc azala qui vraiment munene makasi eza mabete ko bac ça na mais o eza grave o eza ya motuya eza biso to bungisa yete na banzela na loyembo na ye o asala nzambe banda azala qui na mokili. Voilà. Merci beaucoup, frère Méchak. Mais frère Méchak, régler na yo eza nini, je pense que non. Take mobali, ministre ya justice, il y a ministre de la culture et des arts. Naibi te ya culture et des arts, so kaza moi sube mobali, mais naibi kaza mobali et so kaza lokola que ozo solo na bango na caméra baza rolanda, so kaza solo na bango ogo senga bango nini. Nalingi nasenga eloko esenga pena mpona sala ngo so nasala yango te esala bien te yoka moto abomba kolela bungiselo kolingaka oluka ngomona te o esala pasi na motema ye bungiselo kolingaka oluka ngomona te o ezosala pasi na motema ye yoka valere kolingaka ebanaka soki ebungi ye ezosala pasi na motema ye mosusu fololo mama apesaki nga na aluki na moni te o ezosala pasi na motema ye
mbula ya sikale pase na nga na bwaki na mayo ezosala pasi na motema ye. Ntango nayoka nzembo wana na raisonnaka ebele. Pourquoi? Eza biloko mosusu mara banda koyemba on dirait aopesaki no na kokufa lelo belobi. Ministère ya culture bayebi o mara salaki. Nabi ke bana mitema wana mara zaleki to yaya to mwana kazi to ainsi de suite onde bakoki nde mutu mtazo vilaye. Si. Voilà. Kolongola na no vie artistique. Voilà. Aza mutu lokola batu nyonso azalaki. Alors soki ndeko yango napesi moko bandeko oyo raison azunguli nzoto ya ndeko na mamba ke kunda na mboka. Parce que na mboka na village ezana moi ba respecta ka moi ba oui au monde tout le monde la même battre la ngokaka. Et pour nous au bateau balobaka bateau baza tout le baka soki ba yanke soki ni to le ba je m'en fous de ça. To battre la personnalité ya ba artiste na biso. Premièrement surtout biso ba noir. Mondela yeba ko respecter. Mais biso ba noir to mona ngo kaka tel camp et que ni kuna équipé ngati. Na wasenga na ministère ya culture et art vraiment aza artiste ko lobati na ko lobango te na ko bandela te boyebi izala papa wa koti sikoyo izala wa akokota lobi ayebi ke no ezana artiste moko boye o asevaka Nzambe et puis a servi mboka. Alors tout ça là eloko moko pe ya moto ya tomona ki ya franco ezala raté mais tout mona ngo na ba télévision batia statut ya franco na victoire. Et ça là bien que moto artiste moko abeta ka grand guitariste ayemba no yemba pe boa ke la bato pe ba mabanga mais ba biso to bote maka pe to yim to même so pe to mona ka et so pe to mona ka et yeba ka pe to donc tam da comme cimetière te moni na victoire wana voilà yango maman ça le wiki no ezalato ezalate on eza soki voilà mais apekisi gouvernement te voilà peut-être monsieur yoka bien te apekisi moni ngo important apekisi voilà to bongisi wana po alobi ngo bien voilà soki parce que bakoki ko sala eza mabete eza no mabete voilà ya pe lisumu te voilà mais basala de toute façon que non babiloko oyo et salama te lelo mari lobe ko koma pa mutu moko lobi ko ne sauter comme o aller mon lot lobi comme te eza mabe et puis ya soni na mboka surtout na ba pays eza libanda soni réseaux sociaux eza soni somo tango kala internet ezala na ngote et ko bombama en huis clos. Voilà. Mais c'est quoi lelo eza quoi réseaux sociaux lokola bolamba biloko na bino awa sur le quai pa ba visir balambi soso est-ce que soso na kala oyo lamba sobo kangami na ndako sur le tika na ndako mais lelo soso ezo dusula ba plafond to moni ngo même lobi to yoki ngo akeno bango famille bayebaki te mais bato balingaka sa mari basali comme ça eloko ezali soute de ba filmer ba panzi si voilà vraiment ça pas si on a sengi na bandeka na so date Pasteur Moïse. Voilà. Mais wana ba mission na biso baza na Congo. Voilà. Date Pasteur Moïse Noël, nabi ki yozalaka na benga ko Chamberton. Donc yo peno kendaka so bandeko batati yo pena kende ti nécropole au sala vérification au vérifier ce qui pena ni pour opesa biso suite ya bien to izonga pa papa Patrick to yebisa ke no babongisi to babongisi te. Bandeko nyoto boza kuna baigeto et Pasteur Sony nabi ke no mon père nabi ke no yo lali samamte Bishop Shadrach Mobang botelema wana mwana na bino bolandela likamwa po bino boza mikolo o bokoyi kolandela pe solution pesami na mbala moko vraiment je vous en prie. Voilà, merci beaucoup. Je pense que tout qu'un épisode de la souka na kosuki sana mama Gabriela et na ko bana na mosana nzambe na ebite papa soki liloba fort ezali o tamsuli kamoko ko loba oyo bosanaki ya koloba mo ya no ya suke ko zani na makambo nyoso. En tout cas merci papa Patrick. Toujours profiter parce que tu as vu que
Gemidor TV. Voilà. Et Landama partout, puis Landama partout déjà. Voilà. Je te saluer Gemidor TV Mobimba. Merci. Calamien était. Vraiment. Et là, on a un papa pour to na ke na ochité. Voilà. Et je sais ngato loba. Voilà. Parce que ils a vraiment un loba. Nengana loba que maman Marie Musambo tant azalaki vivante à sala honneur ya Congo. Yamboka. Alors surtout bimi na Congo, il y a Afrique Mobimba pe sangonaye musala asala ki kendaki partout. Nengana loba likambo o batu ba hotelema ezalaka ka ba misamuiste te. Voilà. Ezalaka ka famille. Ndenge papa papi meshak malala ki une des chambres monanga ngana lancé même message sur le bana pasteur et pas même pasteur ngana cité même pasteur Soni Kafuta. Voilà. Pourquoi? Parce que maman Marie Missam azalaki beaucoup plus na basala nzamba pasteur presque nyos. Tu bande komona na ba campagne ya ba pasteur, tu bande komona que maman abande ko zangate na ba campagne, na ba croisade, abande ko sunga, abande ko beta pour na musala na nzamba. Voilà. Alors, et vous allez beaucoup plus malam que ce qui m'a cambié maman Marie Missam, ma kili langue ko sala même peu partout na bande connaît surtout même bato théâtre. Na mona maman Marie Missam ko sala théâtre même na papa Caleb. Voilà. Na ba groupe Sinac. Voilà. Donc ceux même bato théâtre ba ko téléma. Azaki na ngambo nyonso surtout. Ya zaki na ngambo nyonso surtout. Voilà. Donc ko zali kamba nyonso ba télémelango. Mais pour nous lancer message na moto simbi ministère ya culture na art et toke na ministère de la justice mais surtout bito kende sur le plus loin à Kobima na nyonso wana c'est que tokende directement et pas ya premier citoyen à pays chef de l'état pourquoi tobi premier avec beaucoup de respect pour moi son kotia boy parce que voilà wana e komi muto azali kolo et au senga biso vraiment topé ça peut message et pas ya président de la République voilà pourquoi président de la République Fatou Béton papa voilà. Tshisekedi. Pourquoi président de la République? Président de la République azalaka garant ya peuple. Donc garant ya peuple azalaka président de la République. Aza premier citoyen. Ya ngomoni moi si ya président ba bengake première dame. Voilà. Donc il est le la président ya pays, garant ya peuple numéro 1 na mboka. Makambo wana esalami na mboka na ye. Maman Marie Missam aza lokola ex-président sa Kalate Mobutu Sese Seko o akundama na mboka mususu na Maroc. Voilà. Ye ebemene ko za soki likambe komi kuna to wando kende ko luka justice na Maroc. To luka kuna ye bana Maroc. Mais Maman Marie Missam akundama na mboka na ye moko. Voilà. Donc likambo wana esalami papa Fatou likambo o esalami na mabele na yo na mboka na yo. Déjà tango Maman Marie Missam bazokufa musala o ya sala et pas mbola même président de la République bayebi mémoire na ye bayebi oya zalaki pe oya contribuer pour na mboka yango toko senga pe ko lancer message et pas ya président de la République likambo oyo ba meka kotala yango soki ba landeli famille alandeli pour que eloko wana biloko wana bayibaki même message toko lancer na batunio surtout président de la République ba coopéra ba changer donc ya zaki muta batunio surtout ba meka vraiment comme ko téléma pour que honneur au ba pesa ki et pas ya artiste et ba kozonga et vous allez ming malam pe elo na ngana suki ça ndetinga personnellement est-ce que ba kunda maman Marie Missam ngana komate voilà pourquoi parce que maman Marie Missam ba akufa ki ngana zala kana nga a en Angola donc na komate et ngaki kozala pona ngambala ya liboso na 10e ya ko raisonner maman na biso maman Marie Missam ko sama na janvier pona ngai wana zolo ba pona ngaba ndeko bozola nda pona nga papa Chimita ona temi liboso na bino na micro ya Gemidor TV voilà elingaki kozala pona ngambala ya liboso nakende komona esika oyo bakunda maman Marie Missam siko pona nga régler na nga makasi ezani ona mona ka bato batiaka ba photo ezalaka na statut na ye na ba guitare wana engape na yebeke mukuru ngape na okende na okuta kaka ndenge na mona ka bato baya okangisa ba photo wana ba mama Sophia na mona ngobongo ba papa Meshak na mona ngobongo déjà papa pe papa Patrick pa le billet pe photo ne kuna eza kasi toela kate donc na kati yokuta za na ne ko pas soko komi déjà tant bo kuna mutu na bino bato bandi da wela to ke kanga photo pa nani ya Saint Marie déjà mona ba ke kanga ba photo kuna voilà tu refais elo yange zo kamusanga eza Maman Marie za yange ngenge za lande tour na kende ko mona ngo sikoyo ko zo mbala moko message wana ke ba longoli yango donc nazo mona lokola si
tombe ya mama ezaki na ba valeur moko boye lokola bayeba longoli ba valeur wana na éviter na sens na zolo bela lokola ketonga na kendo ndiye ba valeur ana na omona wote na kemona kamba mo eloko moko atozo ça va tout na kanga na nini na sœur Marie ba loba te awa yango te wana yango te c'est-à-dire ezaki na ba valeur eloko wana pesa kingo ba valeur moko songolo c'est comme si ba longoli ba valeur wana mais autre kosenga soki justice au sala musala na ye pe ministère et ko défendre ministère ya culture art ba défendre ko ezaki artiste so yokozala ke bakoki kozongisa ata bakozongisa oyo ya ndenge ezalaki ya liboso te so yokozala ata bakobakisa ngo ata bavaleur mais du moins na tombe na yo wana babiloko oyo kopesa valeur ya mosala oyo asalaki so oyo komeka kozonga donc nazoloba ke parce que oyo wana esekendaki nayebi te soki si balambaki yango so basalaki nini mais du moins bapesa valeur ya artiste na esika wana eosala malamu mingi na bandeko nyonso même bana na biso baoya lobi place wana ekozala honoré toujours parce que non à partir ya biloko oyo ezopesa bavaleur voilà merci beaucoup bazongisa mpe kaka ya kozongisa ya pamba te bapart ça soki gouvernement ezwi idée likanisi ya kozongisa babiloko balongoli na tombe ya Sœur Marie Musambu batia mpe sécurité parce que eza teke ezangaki ezalaki mais bayende kozwa yango parce que sécurité ezalaki te donc gouvernement soki botie esu mosusu cimetière eza na sécurité ya malonga te bakoya koyiba lisusu donc moyibi wana koya oyo ezali manche importante nde tolobaka na portugais oyo ezali important ezali ke non botia sécurité na cimetière lelo bayibi ya Sœur Marie loyi bakoyiba ya Papa Wemba loyi bakoyiba ya Kester donc epesi deya signe moko ya mabe donc biloko elumbi deya solo na cimetière donc boyeba yango babandi deya pa Sœur Marie na cimetière wana bato bazali na confiance na yango ne comprend bato bazali na confiance na yango lokola babandi pa Sœur Marie boyeba keno baartiste mosusu oyo bino bobenga baya okunda bango kuna bandeko na bango bakomi na bobangi frère Meshaki okoki koloba nini etake mot de la fin rassembler nini tosengi vraiment na ministère ya culture beaucoup plus naza s'adresser pour bango nde baza base tosengi vraiment biso bana ya Sœur Marie tosengi keno bo permettre biso keno le 16 tokota déjà ke nyonso eza le 16 janvier le 16 janvier voilà nyonso onde tobaka berk nyonso eza pena donc ya kobongisa potako tokoya bandeko mioto bakouta mpe libanda bakoya bamona keno te moyibi ayibaki mef mais dans la nako bandesi parfois le malheur est bon donc comme on quoi parfois le malheur est bon voilà donc ebima owane bimiaki ezaki lokola ndeti ya pirate mais izongi ya original voilà ça veut dire moi valeur moko ebakisama ya de plus oyo ekosala biso mpe tobeke no te gouvernement alandelaka pena baartiste na ye voilà et en plus ndenge papa Patrick alobi vraiment sécurité ekosala bien oyo ekosala keno soki sécurité azalaki moko mpo moko soki bolimbisanga pardon naloba mo oyo voilà bamelaka te osoka meli peut-être alalaki moyibi abitala oyo alali kini zolo leleki makasi piu ake kuna yibe bilo ye na pongi omona ekosala mabe mais soki keno baza éveillé bible ezoloba ngo veiller et prier donc soki oza éveillé moi moyibi aza aya koyiba ezate parce que bible lobi na Jean 10 les voleurs viennent pour dérober gorger et détruire voilà moyibi ya katanga yiba kaka na mawate mais toyeba keno na fin elobi keno moi le fils de l'homme je suis venu afin que le brebis ait la vie pour te bampate bazwa bomo lokola nzambe apesi biso souffle oyo toza na bomoi to éveillé afin que biloko wana ezala bien protégé voilà bavaleur na biso presque yango na bamusicien bovaloriser bamission opi batikali keno bazala mpe na valeur voilà bango mpe na valeur bopesa biso valeur parce que tout ça la pour la gloire en nzambe voilà c'est ça voilà Sœur Sophie Gabriela vraiment nayebi te na oyo touti koloba na oyo tosololi okoconclure na nini vraiment nakomona tombo ya nini monument ya Sœur Marie ekei je pense que na tolobi oyo bakoki koyoka bayoki biso mais nini oyo tolobi awa te oyo tosololi awa te oyo mpe eyeli yo oyo koki kobakisa oyo tokoki conclure nango émission oyo mpe bayeba olanda biso bakoki kosimba non pour na tome ya mama déjà si tolobi nyonso papa Meshaki alobi papa Schmidt alobi eza vraiment bongo
et aussi la justice et pour na quoi koleka eza pour na lobaki bo ba orai sem cessar tout ça mbela na kotikate ya et pour qui o caminho é longo pour nzela eza non mulai voilà ya donc oui c'est important prière tout ce prière te et le sambonde biso toza robatama na lo sambo sans lo sambo toza batuti nous sommes ninguém alors et na oyebisa susu ba misa mwise nyonso voilà et na pesi bino mbote place bozali nzamba pambola bino vraiment toyebi ke ba misa mwise nyonso bokutana vendredi na samedi ou vendredi sexta-feira para encontro para o caminho do necropole mokola vendredi pona kokende na necropole voilà oizaki a minha mensagem na ngai para os missamuistas pona ba missamuista o encontro é mesmo na sexta-feira kokutana na ba missamuista nyonso ezali vraiment vendredi procurarem o número do Papa Chacha como o presidente dos missamuistas bozwa numéro ya Papa Chacha oza président ya ba missamuista Kinshasa e para fazer a caravana pona koyeba kosala nzela ensemble voilà tomoni mama aimé tant totuni pakama contact rabi makamwana eza géré pa ya bato baza na plateau boza na bango place wana je pense que non c'est Sophie avec autorisation na yo na ebité soki bato baza na besoin ba solliciter bino ya koyeba makamwango c'est marezo kenene ni pona ebi bozala déjà déranger pour ser mara alinga maki mingi pa ya bato soki bato bako kosala ndenge nini soki boza na moyen kopesa ba numéro contact et osala bien. Só que se as pessoas precisarem dos nossos contactos, não é? Só que bato batana posa ya contact na biso. E podem nos contactar pelo número telefônico. Bakoko za biso na numéro ya telefone. Código de Angola. Na code de Angola. 244 00244 938 938 27 88 88 07. Repito. Na bandeli. 00244 00244 938 939 27 938 27 27 88 88 07 923 923 72 70 79 79 39 69 39. Repito, 923 923 72 70 79 79 39. Podem contactar-nos. Contacter biso. A secretaria está aberta de segunda a domingo. Secretaria na biso eza kufungwama ko banda lundi ti dimanche. Voilà, merci beaucoup na baye bazana kisasa pe baye bana poto bobenga ba numéro yango wana pe bango bakoyeba ko guider bino soki ezana no keno pona bato bazana kisasa ba kopesa bino ba contact ya bato bazana kisasa boye ba ko rejoindre bango bobenga bango bosola bango so boni bo compagnie bango tina necropole bobenga ba numéro yango wana ba ko guider bino organisation zo sala mandenge nini ba ko guider bino pe banani o bo benga o bo kutana na bango na baye pe bazana poto lolenge moko ba numéro yango wana bobenga ozana besoin ya formation mo bo dikamoko numéro yango wana maman na biso Gabriela apesi je pense que non akoza me placer ya ko expliquer yo information o na bien o yazana yango o yazana yango akopesa yo soki ezate eluka azwa fo apesa yo donc ezate que soko lobi que non akopesa yo si mamoni que non moni basana nzamba bazaka batalo lendo donc akopesa information oyo azana yango pour le moment voilà maman Gabriela je pense que na banda basala tsanga mena pera papa mosana nzambe na ebite caméra yango yo baye basepelaka na yo baye balingaka yo pe mo mpona album oyo opesi ba remerciement na yo. Merci matonte nanga ya liboso ezali mpona maison na biso chaîne na biso munene Gemidor TV Gemidor TV pour l'invitation
pe pona papa na biso Patrick. Merci. Vraiment nzamba mona yo. Merci. Tongai tolo ba pona bandeko nyonso o bolinga biso nazopesa mbote na corps du Christ mobimba. Voilà. Basala nzambe nyonso, ba pasteur nyonso pe ba église nyonso. Na robosa na te église na biso le chemin vers Jésus. Kopesa mbote pa le pasteur Dieu Toukan pe famille mobimba le chemin maman Jeannette Balunda pe ba grand-tière nanga nyonso tunzama mona bino Gisèle Dinganga, Guy Dalove Dinganga, Lucilao, tozana André Atukanu et Dieu Tukanu. Nagana lo bana bandeko nyonso tu oyo bolanda kabiso bana le chemin ya awa tozali pe ba fani nyonso tu ya mama na biso Sophia Gabriel pe ya banda na biso ya Angola. Voilà. Tozali to bana bino que album ozoya vraiment bozelango na mitema okita beaucoup sepela parce que musala salami ya malam. Mais avant yango déjà tozwa ba image to ba vidéo o ezali na YouTube ya mama na biso to chaîne na biso Sophia Gabriel. Voilà. To ba ko partager et to singa na bande ko s'abonner pour na ko kolisa lisusu chaîne parce que tant chaîne ezokola musala peza ko avancer. Voilà. Et to bosanité na biso nyonso to ba oyo nanu ba yebi ko contacter biso na TikTok te to zape na TikTok o ezali Sophia Gabriel Misambo. Voilà. En français balobi Misambo 1 tozawana en tout cas bo s'abonner bo partager ka nyonso auto ko sala bo sala na biso ba soutien na bino pe ba prière na bino surtout ba prière na bino et vous important parce que ndé toza vraiment pe na posa ba prière pour ndenge to mission oyo to wuti direct na retraite na biso et tozozonga toujours na retraite ya ba prière vraiment to bo sanate papa na biso o azana sima na caméra Papa Rigene Penge. Papa Rigene Penge vraiment en tout cas aza papa na lingaka mingi ba papa na lingaka mita na yaka anamona ka bango et vous allez vraiment malamu mingi et merci na maison. Voilà. Merci beaucoup. Oh, papa na biso papa Meshak na habité ma salutation na européen pa ya banani ya pa e balingaka yo. Le programme ya mouvement ezokende ndenge nini ba répéter za ndenge nini. Merci beaucoup Baïbalinga Kangai Bandi na papa Patrick Patrice Alinganga. Merci beaucoup. Papa Rigen na caméra kuna kutolo bati. Aujourd'hui pas ya PDG Deonzinga. Deonzinga. Donc il est déjà yango nabiki déjà na biso zo ya déjà. Donc inauguration za pour na biso tozo. Voilà. Tozonga suna podium kuna kane to sala na pesimbo te pa ya mama na ngai Kimbembi Mingela Madelena na pesimbo te vraiment na tiki na pesimbo te pa ya grand frère pasteur Kanza Benito na pesimbo te na bana nyonso tu na pesimbo te na bandeko nyonso banda muzika et banda na biso Molière de fait topesi mbote na bato nyonso balingaka papi Meshaki mwana bitinda ya nkolo bato balingaka mama Sophia Gabriel mwana bitinda ya nkolo bato balingaka papa Chimita Evangeliste mwana bitinda ya nkolo vraiment topesi bino mbote ebele tozana bino ba répétition na biso eza toujours sabado toisaka à partir ya 12h ti aussi ça va 16h ba 17h et to continuer live na biso ce qui tempo ezali pona ko solana bandeko bazali banda voilà et to sengi na bati nyonso surtout avant gu na biso album eza na kati ya YouTube mais tozana ba live auto betaki oyo to betaki banzembo eza na batu nso bayemba ka banzemba mama banda ba banda na zingolu po Yesu akufela ngaye na zwingolu na zwingolu na vanda nalia mesa moko na mokonzi na zwingolu ba Mephibosheth bazebele batu basundola mais tozwi grâce oyo obengi nokutu te na telefone elekaka te me bazwi oyo avandaka na mesa eza grâce ndenga pe na zingolo na yo ki on pe na live boye moni boso na nga boye za ngolo donc ngolo eza déjà donc voilà. Emmanuel ezali Emmanuel
mais tozoyemba po toyebisa bino ezali esi bayoka wana na sina yembe oyoka susu abanda mais voilà bino baprogramme boya pena bokuta na répétition na biso nyonso eza tosalaka décoration tozali tosalaka décoration ya podium tosalaka nyonso tolatisaka bamarie tosalaka nyonso totia bani eza kuna todécora bale eza podium na biso so tobike tosala ngo zamba tosala ngo désert tosala ngo sobe tozana kuna eza école alors so polingo ya oyekola yaka tosengi bandeko oyo bayembaka bandeko bana oyo basi basere na biso oyo bayembaka bien bafrère oyo mpe babetaka bien toza na posa na bino boya kointegre boya bosala test ya bino bointegre groupe eza mpona bino mpena ya kofungwama. Merci. Voilà. Mama Gabriela motuno na ngila shite na ngona yo mais bastilo yo nayebi ke no eza ya mama mais na yo moko boye yo moko mutu otongaka yango mpe oza na mutu oyo atongelaka yo mpe opesaka bamodele na yo bagenre na yo olinga eza yo moko mutu otonga yango mpe oza na mutu na yo mpe atongelaka yo. Bon bastilo mingi bomonaka mingi eza ya mama atika voilà. E mosusu mpe eza modeliste yanga atongelanga Jeanne napesi ye mbote place azali Joana Ingracia yinda tongela ba bisusu ya sikasika tozobimisa siko opesaka pasi eza ka voilà foyer Sam Sophia vraiment ya yebi penza yebi de ke sona oyana liputa mobo ezwake toute la journée voilà simba su blora batum suste eza ka yanga voilà donc il y a ka vraiment omona mo pozo la ndiro mona ke nande ko to fo ke nango boye ko boye te fongola misi yo pia ti ko to na sepe na mote dongola fisa boye fisa na koto boye bilo mo compliqué vraiment donc aye binga déjà bi ke o so aye non si monsieur Laura mutumsu te ka ya yeti poko voilà et là mon sepe na frère mes chers lobby podium na bino vous avez facilité ya ko bongola yango ndenge boli ko ba bezamba biso to sala donc pona olobaki e mingi tolinga to sala loko batnu so basala ate voilà to ngato sa moi batpe basala na bango bien o abango to non ignoramos so ignoraka ya bango te ya me mutu za la vision na ye kada pessoa tem a sua forma de na ndenge na ye voilà então eu gosto mais de caprichar coisa ali se logo mo bonete exate donc na ye sa ona comme ça on koto funa sabu bem mususu ndio za no kana posa ka osaka podium mo bote be instrument o décorer o tebo mais emsunga na ya non koto na posa na tanda bilamba koto na za posa na talinda lala koto na za posa na sala bodon ko sala lo mo bo différent. Donc biso ya ngana frère Michel Gabi surtout ça posa to comme ça podium na biso déserto to comme ça au désert surtout ça pina posa to comme ça au zamba moro boy neti bo capelouse ba fleur donc to comme ça pina zamba comme matiti au bosani au message za la beauté comme bondeni donc là ba blo moro auto za la ronde ya na makila donc exactement école tout ça on déjà na makila va même na zoe ba to beta concert mo na mama Marie à l'époque na Cine Africa bon na mama Marie misam to beta kuna concert moko et bato ba yebi Cine Africa tant ba yaki ba comprendre que Cine Africa comme le quoi zamba moko boye décoration est changée comme ba blo mo bodon ezalati donc c'est ça blo wana etikala biso le ka bana to landa kaka loko longo place tongel comment que et place singele kaki tonga landa voilà voilà merci beaucoup na balinga kayo je pense que ozana bato belé mais barondo sur peu aussi ça bangote ba rozwa lelo te bazela mbalasima ba dédicace na ko sala pa banani vraiment dédicace na ngai ke na bato nyonso o balinga biso to ebi ke boze belé to tanga ba kombo te
et pe ba misamwi seigneur soto pe sibino mbote oza wapi oza leader oza mutaker bino nyonso ba misamwi tolinga bino totanga ba kombote to biki ba misamwi se boze belé et puis to pe sa susu ba dédicace na biso et pas notre nièce nationale Ritmisamu et famille ngolo mobimba et le quoi ba papa Désiré ngolo mama Linda ngolo mama Emengolo tout et tout famille ngolo to pe sibino mbote et non pe sa mbote na Carmita Candida Maïda Preciosa et Lilindo na Elizabeth na papa Alvaro Mwanza na bana bino nyonso topesi bino mbote kuluba ke tolingi bino église ya Ibla mobimba topesi mbote na pesi mama Pauline mbote na beka ke Pauline wana mama nanga biologique na Shara nanga avo Sophia na pesi bino mbote pona ba tolinga bino papa Abraham tobosa nyote la partie à Suisse tolinga yo vraiment beaucoup na mama bino nyonso mbote nzamba pambola batu nyonso balinga biso na ba obalinga biso te biso tolinga bino kaka. Voilà, merci beaucoup Nzambe a pambola vraiment et nabi que non émission est sali bien na papa Edondwa Lumbuta à partir à Allemagne na Mineke et sali bien vraiment c'est parce que non boyoki auto sololi awa boyoki oyoyo to lobby vraiment soki oza muto oza mato ya koyoka yoka yope muto zwaki décision ya koya na tombe ya Saint Marie pona kolongola kolongola ba bilembo yo bataki wana pona artiste abunga te yo muto zwaki décision wana je pense que non ko bandela suko sala yango te pe yo muto sala ka yango pa Saint Marie te osala ngona ba cimetière mususu oke ba kundi ya mowe oke otimoni ozongoli serikei olongole lamba yeba que non so justice mokili kokiote justice Nzambe et omona ope kokayo justice Nzambe omona ope kokayo donc tous en respect à bawei même si Jésus est en akufi kokufa ya Jésus ezala moto moko mosala Nzambe moko asenga ki corps ya Jésus tant bolo bana biso laisser les morts atterrer les morts to comprendre rabino te bolinga bolo bana biso nini basenga corps ya Jésus babino esika oyo ko simba te il faut to zwa corps oyo to ke no kotango esika moko boye mais ba arrêter Jésus Christ ko se quoi mais bango ba arrêter mais Jésus ba ka ko se quoi mais ba bi ke no corps oyo e ko za likolo boye te so mériter ko za likolo te bo pesa biso yango to te yango place esengeli ba ke no kota yango. Donc, ce que ça moutamayele, ça là vraiment moutamayele pour comprendre vraiment tout ça qu'on loba vraiment et que ça la bien payé na gouvernement na biso to sengi na mama Denise, ngana sengi na mama Denise, sœur Marie Azali mama, Azali yaya, Azali sœur, Azali eleki mwana oyo ezaki no asalelaki mboka asalelaki pe Nzambe oyo ezaki no esalaki bien mama kota likambo oyoyo. Tant on a mona likamba nengo yo papa ko eko vana na ndaku me yo telema loba ke no eloko esami ko sala mate okoma yo moko mona makambo esalamina na tombo ya sœur Marie Mesamo rapidement na pesi bambote nanga na Cisco Kitenge le jeune millionnaire azana taille ya Michael Jackson pourquoi pas na pesa bambote nanga na papa Deo Nzinga à partir de Suisse na pesa bambote belé Mama Bitanzinga, mama na pesio bambote belé à partir de Suisse. Na pesi bambote nangai na Cherry Kasa, les fotaliers mboka na BBC Kasa na pesio bambote pe bambote nanga na trésongi na mao na kati ya France, mon grand frère na pesio bambote famille na mao na pesio bambote gradingi na mao à partir ya Zambie na pesio bambote ebele alko kitenge na pesio bambote vraiment na ebike émission sali bien na ba nyoso balingaka. Vraiment j'aime bien TV na balingaka groupe ya sœur Gabriela Mobimba balingaka bana na Nzambe nyonso vraiment émission esali bino bien makasi vraiment na ebete na zako succès émission na kopesa bambote na ngai na Rika la douce na pesa bambote place zwamio à la prochaine bye bye.